batu bakenda batu bakufa tokoma kolela donc tomona sous autrement ça été ça pour la libengi. On a goûté là. Ça. Libengi yo e bandi lelo te za libengi moko ya kala o nyoso omona oyo ezalaki mapangu bandaku ba église kaka mbula nde e ko sala ba dégâts oyo. Aussi tout. Papa beaucoup battre c'est demande na bino to ko senga te lo mote. Bongo basoke bongisa kaka bisiko e bonga des jours baninga baleka bongisa est-ce que koto pe ko lelo biso to lelaka bongo ba yoka ngoti ba mona kate mulo pe ba ko bwaka misu na kisensu te po batela biso libengi oyo. Pour la mono cutting avant. Awa bakomi susu na ba risque bakomi kolela hein mapangu nyeso kei banda ko kei tala baninga de bakomi otala tende bambule bandi oyoka su pembeni e bukani est-ce que papa ngobila akoyo tele biso libengi o te su leso pe sollicita moi poche la biso awa. Papel con la scena. Zero. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, namonio a to na commune Kisenso libengi munene boko pesa biso kozi o ekomela boy. Kozi kaborozo mambula kakati. Mambula ndenge za boye e baby sa ko baby sa penze mema bandako mema batu do batu bakoma kolela position ezate place okende ezate taso tali ko bandako musuba za wana do mbula yango ebandi. D'abord comme kolala makansi na libanda donc ipongi ça te sila pongi sila bango makanisi ça donc ya mabeka kabazo mona pesa okende ça te po bazana ba famille ya makele ba pango minene o ba ko ko vanda ça te so donc comme parents aux responsabilité na yo mona bana na ona ba bona famille mobimbo oza moyen de déplacer ça te siko tane ti oza kuna likulu donc des cas sont les bandits bazo kende bango nyonso donc quartier zotika ndeza la na batite à part insécurité pa biso kotoye bo ba kama kale batso ezaki bato kale bato libengi o munene salama ba boka bato basila ko sila mais to tambola ngo sur 22h 23h sous 01 pour tamboli mutama ba osala lo ezati to senga ka l'état atala biso pe kisenzo to souffrir makasi ma problème anzela boya ta moko muta uti commune mususu asuko yebo azoseka soni donc moi azomona kutu moyete donc moyete sunga biso l'état gentili ngobila papa gentili ngobila talela biso likambo turope kisensu bachangoka. OK. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, tomonio awa na kati ya érosion zo katisa est-ce que ko biso cause ya érosion o ndenge salema papa. Merci pour la parole. Omoni libengi oyo
libengi oyo ebandi lelo te eza libengi moko ya kala oyo nyonso omona oyo ezalaki mapangu bandaku baeglize kaka mbula nde ekosala badega oyo mokonzi ya mboka papa Ngobila eske monaka libengi oyo tamonaka te na bateva monaka yango tamonaka yango te bongo basoki ebongisa kaka bisiko ebonga dejo baninga baleka babongisa eske koto oyo pena kolelo biso tolelaka bongo bayoka yango te bamonaka te mbula oyo pena bakoki kobwaka misu na kisensu te mpo batelela biso libengi oyo bato bakenda bato bakufa tokoma kolela donc tomona su autrement osala te eza mpona libengi oyo papa tala baninga pembeni awa bakomi susu na bariske bakomi kolela mapangu nyonso kei bandako kei tala baninga nde bakomi otala te nde bambula ebandi oyoka lisu pembeni ebukani eske papa Ngobila akoyo otela biso libengi oyo te osila biso mpe solution ata mwa po atiela biso awa basoki ebongisaka koto babongisa mpona nini bakotie misu te par rapport à insécurité eza te en tout cas insécurité eza te tolekaka ata 22h 23h 0h moto mabe okanga biso aza te moto aboma yo mpe aza te mpo eza mboka na biso si tomesana yango batalela biso na likambo ya libengi oyo papa tolembi tokomi na suka baninga tokomi balocataire ndeti nga oyo lupango na biso ezalaki keke parawa papa na mama bakimi papa kufi kwa susi ya libengi atongi ndako monene alali yango te mbula ye ememi yango biso yo bana tokomi balocataire siko papa Ngobila azomona te mpo baya kosalela biso kaka boyaka bofilme botali bosimi nzela bokeye solution moko mpe tozwaka te esi mpe tolembi papa. Merci. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Oui, tomoni yo na commune Kisenso précisément na kati ya érosion. Na ebité okoko pesa biso cause ya érosion o eza nini? Normalement, j'espère que vous êtes sur le terrain. Vous êtes en train, c'est-à-dire que d'observer à l'œil nu, ça c'est l'observation directe. Il y a plusieurs facteurs favorisants de cette région. Il y a plusieurs facteurs favorisants. Premier facteur pour moi, c'est-à-dire que la mégestion de notre gouvernement, c'est parmi le premier facteur, quoi. Donc, c'est-à-dire que le deuxième facteur, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que moi je peux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y avait pas vraiment de suivi fiable. Parce que dès le début, quand il y avait des petites érosions, on avait déjà le temps de communiquer au niveau de lancer nos appels auprès de notre gouverneur, de l'ancien, c'est-à-dire ex-gouverneur André Kimbuta, mais tellement qu'il n'y avait pas vraiment de suivi fiable. C'est pour cela que ça a essayé de créer ce que vous êtes en train d'observer à l'œil nu sur le terrain. Donc il y a plusieurs facteurs. D'abord la mégestion, et il y avait manque de suivi de la part, c'est-à-dire que de l'ex-gouverneur. C'est pour cela actuellement on est devenu des locataires alors qu'on avait des parcelles impersonnelles. Mais actuellement, ça dit que nous sommes devenus des locataires suite de l'érosion. J'espère que vous-même vous êtes en train d'observer. Alors par rapport à l'insécurité, ça va? Bon, en ce qui concerne l'insécurité, là, moi je suis né ici, grandi ici. Donc en ce qui concerne l'insécurité, bon, il n'y a pas vraiment tellement. Si on peut évaluer par rapport à ce qu'on appelle pour les pourcentages, il y a 30% de l'insécurité, mais il y a 70% quand même de la sécurité. Parce que tout près d'ici, il y a une société là de Mamadou. Le monsieur question, il est en train de nous rendre vraiment un bon service. Là, il n'y a pas vraiment question, il n'y a pas vraiment un problème à ce qui concerne l'insécurité au niveau des Kisensu, précisément là où je suis. Okay. Merci beaucoup. On a voté là. Ça. Papa beaucoup battre c'est demande na bino to ko senga telo moté. Pour la mono 4 avant. 4 avant. Ah. Ah. Ah, vas-y, yo,
zoals de zon midden op de dag. Vous allez briller comme le soleil au milieu de la journée. En ik weet dat wij nu aan het stralen zijn. Et je sais que nous sommes en train de briller. Ik weet dat het nu een begin is. Je sais que c'est le début maintenant. Een nieuw begin tussen Europa en Afrika. Un début entre l'Europe et l'Afrique. Onder verschillende ministeries. Avec des ministères différents. Dat we allemaal mogen schijnen zoals Jezus Christus ook in ons zal schijnen. Que nous puissions tous briller comme Jésus-Christ a brillé en nous. Met dank aan onze profeet Dada Kabansa. Avec le remerciement de notre prophète. En met heel zijn equipe, alle discipelen van zijn kerk. Et toute son équipe, tous les disciples de son église. Wees gezegend in de naam van Jezus Christus. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Photo, 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 photo. Nandopenda image sikunandi. Mama Suzanne. Photo tena photo. Tupino watu. Bole kaka we komi image. Bole kabiso komi image. We komi image. Azoma photo. Bozolo bate me bolo bakata ngoli ka. Donc pas la photo. Photo ni boko, ça pareil que Nanda ba prophète de la selinga ebele. Yaki conseiller biso bia no to suite OK. Na pambola bino. Na malamu esala mapona bino. Na ngolu ya Nzambe. Merci. Shalom shalom to pamboli Nzamba prophète Dada oya bengaki biso na ngomba ya mangengenge mokolo ya lundi banda tongo ti lelo mardi tozokita to pamboli ye. To pamboli pe bandeko na biso bautaki Belgique na église Bethesda. Vraiment Nzamba pambola bango makasi a soutenir bango evre ya Nzambe ekende liboso. Amen. Shalom shalom. Napesi bino mbote na kombo na Yesu kweti na komata ngomba na bandeko oyo bakina mezo kende follow na prophète Martin Nzambe tokomisi wana ngomba bozonga pamboli bandeko bazana musika mbonga transport kozaki mbotumba ekozala me boyika mpiko botelema na misala Nzambe un jour tokokutana na Belgique pour na misala ya prophète. Merci bayo. Na Sophie. Nzamba pambola bino papa. Merci. Papa yolobi lokota. Ah, yolobi lokota. na lobani. Il faut loba eloko moko lobi eloko tezo pepa mbote bi. Nzamba pambola. Ah c'est ça. Bagi on a Belgique aussi. Kugena biso. Ambukuma. Ozinga yange. Iko kitenda na ngombe. Les quatre. Batikela bino wana bango basuka wana. Olobi eloko te papa. Outi ngomba solution nino zila ngomba. Pas Cécile. Pas Cécile. Bena kita bodia no dai zwabi. Ya solo. Nenge kuna maladi dongo. Kasana na kile. Merci Nzambe apambola bino awa tomataki motandi mpona koluka Nzambe elongo na bana centre de réveil spirituel et bana nyonso ya Bethesda à partir ya Apôtre Martin, prophétesse Yatira, évangéliste Simon Levan et tous les disciples au bauti Belgique tozaki na bango awa pe na baserviteur nyonso ya Congo to bana oyo kolo apesinga tozaki nyonso te tozaki ndambo mais toza déjà 200 et quelques etika baye towuti na bango bakolo apambola bango wana bozomona kokita na bango alors Nzambe lola azwa lokumu towuti koluka Nzambe esika pe biso toyaka
se multiplier grâce mpe ngolu kowuta epai na nkolo Yesu biso yeyo tozomonana biso yeyo towuti motane Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de faire partie ici de toute cette communauté. Le temps est venu où Dieu le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur cherche, l'unité, qu'on soit un, comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous devons être tous un aussi. Vraiment dans la joie, je n'ai jamais vu, nulle part dans le monde, voir des gens comme ça, des gens qui louent l'Éternel, avec cette passion, avec ces envies, vraiment avec cette puissance. C'est pourquoi le Seigneur vraiment a fait grandir l'Afrique en esprit. Et ça me donne la joie de voir tout cela. Et moi, je vais, comme les apôtres disaient, je vais témoigner ce que j'ai vu, je vais témoigner ce que j'ai entendu. Partout dans l'Europe, je veux dire, c'est comme ça qu'on doit louer l'Éternel et c'est comme ça que l'Éternel veut qu'on le loue. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Moi, de maman, prophétesse. Shalom, shalom aan iedereen daar zo. Ik loop en ik dank de Heer dat we hier allemaal samen konden zijn. Mama Brenda, Ja, we hebben ook een vertaler nodig. Dus shalom nogmaals aan iedereen. Bonjour tout le monde, shalom tout le monde. Ik loop de Heer dat we zo ver zijn gekomen op deze reis. Je loue le Seigneur que nous sommes arrivés si loin dans ce voyage. We hebben echt onze 100% gegeven. On s'est donné à 100%. We zijn echt samen één geweest in geest. Ensemble, on a été un en esprit. We hebben nieuwe liefde van elkaar gevoeld. On a découvert un nouvel amour en nous. En we hebben dat weer kunnen zien.